Mbote na bandeko oyo boza kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Les Solo. Nabanzi lobby ezalaki le 1er septembre esika oyo parti oyo binonyo suboebi IDPS. Nabanzi bandeko bakendaki ko déposer memo na bango na CENI. Oyo boebi ke soi-disant ke mosali na Nzambe Ngoyi Mulunda. Bandeko bolandaki ba image oyo bino moko bomoni ke mboka oyo baza koluka démocratie, mais démocratie ezate na kati na mboka wana. Bino moko bolandi bomoni ke IDPS ekei pona ko déposer memo na CENI, mais botala ndenge ba soda balingi te ba déposer memo na bango. Alors la plupart ba soda oyo wana voire même ba komi ko beta oto bengi ke ba membre ya partisan ya IDPS ba komi ko beta bango. Et puis les mêmes ba soda wana bazali ko tirer ba arme et pas ya ba militant ya IDPS. Bande ko bolandi ezali mawa pe pasi na kati ya Congo komona soda olie asala musala na ye, mais soda a dépassé voire même ko sala musala na ye, soda komi na ye muyibi. Soda komi muyibi na marché esika oyo bato bazali ko kima, soda profiter pe lisusu na marché, soda komi ko yiba mbongo na bakitanda to ba mesa ya bato, soda komi ko botola bato mbongo na kati na Kinshasa. Bandeko, la plupart ba soda wana bazali na bango impayé. Bafutaka bango te ba soda wana. Bafutaka ba soda wana te bazali impayé. Olie ba tourner minduki na bango epa ya bato oyo bafutaka bango mbongo te, epa ya bato oyo bazali kolia mbongo na bango. Bango ba tourner lisusu regard na bango epa ya peuple oyo ezali ko souffrir de jour et nuit, mais ba soda wana ba balusi siko misu esika ya peuple muyibi. Ba soda bazoko yiba biloko na kati na marché central oyo ya Kinshasa ko botola bato bambongo. CENI est remplacé grand marché oyo ya Kinshasa. Alors basoda nyonso bakoti na kati na zandu pe bakomi ko yiba biloko ko botola bato bambongo. Ba profiter na moi manifestation ya IDPS oyo bakendaki kotika memo na bango na CENI epa ya Ngoyi Mulunda esika oyo baboyi bandeko boyi biso démocratie oyo bango bazali ko senga bato démocratie. Est-ce que bango mo bazali ko appliquer démocratie na kati na mboka? Liberté d'expression ezali te, mutu aloba bokangiye. Botala mboka oyo bino bozali ko loba vraiment ke mboka wana ezali ko kende malamu. Est-ce que biso ana poto to mona ke bato bazali ko sala ba manifestation? Est-ce que ba soda ba réagisaka ndenge tozali ko mona ke ba soda congolais? La plupart ba soda ngo ce sont des congolais oyo bazali na bango o tozali ko loba ke bazana minduki te, mais bandeko eloka ko kamwa komona soda congolais asimbi libanga olie asima munduki. Soda congolais asimbi libanga po abamba militant oyo azali kosala marche na kati na mboka. Soda congolais asimbi libanga pona kobamba lisusu militant. Na banzi bandeko ezali kamoko ya pasi vraiment ke oto mona ke soda komi kobamba libanga ti bokomona ba soda asimbi pe nzete abamba bato oyo bazali ko revendiquer. Na banzi bandeko bino moko bolandi ba image wana epesa bino toujours mayele boyeba eloko nini bokoki kosala pe message oyo bokoki kozwa peuple congolais Congo ekokoma Tunisie plus que Tunisie pour révolte oyo ekosalama le 7 le 6 oyo nano esalama te. Hippolyte Kanambe dégage pe akokende. Merci oyo ezalaki parole ya combattant DSV. Merci.